Mikolo, solingi o s'abonner au Betika point. Kilongo TV. Bana notre père, bana CFC, bana Codef, bana Nzambe nyonso na yeli bino sango ya sika sango malamu kolo Yesu Masia Nazareth Nzamba solo pe ya bomoi azana bomoi ne ko annoncer bino à cause de la foi 8e édition tokozala awa na terrain ya Bouddha et longo na l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres, Muto Simbiko Dakondima, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. N'engeze prévu le premier peu le 2 juillet na Sainte-Thérèse et ezali susu kunate et komi awa na terrain oya Bouddha. Awa na Bouddha première entrée na njilo kotika opusani muke omona na gauche wana terrain Bouddha bisika à cause de la feu kozala tunanga jour nini. Du 15 au 16 juillet 2023, 8e édition à cause de la foi, avec le porteur du Christ, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi, awa, et kobongwana maternité pour na bato bazoluka mabota, et kobongwana ambassade pour na bato bazoluka visa, et kobongwana solution pour na bato bana ba problème. Yaka boya na bengi binoto ya ebele awa. Terrain oyo ya Bouddha toko bondele longo na mumbu na kolo pe toko mona loboko na Nzambe le 15 pe le 16 juillet à partir à 14h ngana oya avant na tongo déjà pona kanga place na ngali buto sala lokola ngai première entrée ka ya njili otunika terrain Bouddha c'est pour tunité o avancer ka muke na gauche au mona terrain oyo et sika wapi à cause de la foi que la 8e édition le 15 le 16 juillet à partir à 14h yaka avant to saisir opportunité oyo to kanga Nzambe na temps pe na circonstance Nzamba Mayata akosaka te alobaka ya solo le 15 pe le 16 ngana zanga na kozanga te yaka to bondele longo Asuka Jésus de Nazareth ya koko kisa maloba mosali na ye à cause de la foi monolo monene sangisaka bato akondima miso primordiale bato babongola nde mitema rendez-vous monene ya kambala moko na mbula oya tosanga na poto tombola nkolo Yesu mangomba nyonso mikolo nyonso tosanga na lokola moko Mikolo, solingi o s'abonner au Betika point. Kilongo TV. Bana notre père, ya mokili mobimba. Groupe théâtral, les bons samaritains. Bande kwa CFC, Péo ya Codef. Évangéliste, Jean-Paul
bana notre père bana CFC bana CODEF bana nzambe nyonso na yeli bino sango ya sika sango malamu kolo Yesu Masia Nazareth nzamba solo pe ya bomoi azana bomoi ne ko annoncer bino à cause de la foi 8e édition tokozala awa na terrain ya Bouddha et longo na l'évangéliste international le porteur du Christ l'homme des chiffres Muto Simbiko Dakondima le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi. Ndengeze prévu le 1er pe le 2 juillet na Sainte-Thérèse et ezali susu kunate et komi awa na terrain oya Bouddha awa na Bouddha première entrée na njilo kotika opusani muke omona na gauche wana terrain Bouddha bisika à cause de la foi kozala tunanga jour nini du 15 au 16 juillet 2023 8e édition à cause de la foi avec le porteur du Christ, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Awa, ekobongwana maternité pour na bato bazoluka mabota, ekobongwana ambassade pour na bato bazoluka visa, ekobongwana solution pour na bato bana ba problème. Yaka boya boya na bengi binoto ya ebele awa terrain oyo ya Bouddha, toko bondele longo na mumbu na kolo pe toko mwa loboko na nzambe. Le 15 pe le 16 juillet à partir à 14h ngana oya avant na tongo déjà pour na kanga place na ngali buto sala lokola ngai première entrée ka ya njili otunika terrain Bouddha c'est pour tunité ou avancer ka muke na gauche au mona terrain oyo et sika wapi à cause de la foi que la 8e édition le 15 le 16 juillet à partir à 14h yaka avant to saisir opportunité oyo to kanga nzambe na temps pe na circonstance nzamba Mayata akosaka te alobaka ya solo le 15 pe le 16 ngana zanga na kozanga te yaka to bondele longo Amerika si Oceania Europa Afrika mokolo wana tozanga te ndeko tozala kontima okomona bikamwa tango mosala nzambe azolekare ezala kaka na kondima asuka Jésus de Nazareth akokokisa maloba mosali na ye à cause de la foi monolo monene sangisaka bato akondima biso primordiale bato babongola nde mitema rendez-vous monene yakamba na moko na mbula oya tosanga na poto tombola nkolo Yesu mangomba nyonso mikolo nyonso tosanga na lokola mbulu moko à cause de la foi pona simbaki bilaka à cause de la foi c'est une femme inférente. Oh, même si aujourd'hui mon nom est devenu un sujet de publication mauvaise et humiliante, je sais que mon Seigneur n'a pas sali. N'arbangue l'autre côté. Alléluia. Oh, notre Seigneur, il est là. Mosungi nanga zali nana kobange lokote atami sonanga ezomona te maboko ezosimba te. Alléluia. Elikia nanga na motema natana Yesu bilaka na ye ekopola te ekoleka te suka ekokisama o maloba ya suka ekouta na Yesu bisungi na ngai ya suka ekouta na ye atandele akosala atandele okosala mosantu elikizali Yesu Masia Nazareth. Oh, soki apesi na baoyo basingi ete amimonisi na baoyo baluki ete ayanoli baoyo bapeleli ete
yokata kolela nanga ausa pota mitema Jésus de Nazareth yanola mituna nanga papa na ngai o ngai nakomi na suka yawe Eli Eli laba sabatani bona nini otikinga Eli Eli laba sabatani kotikanga ite kotikanga te yawe nakomasi ja humiliation ya banguna. Lève-toi mon Dieu. Ata basi nasalela yo kolo nanga kino nakolata motole yanga yake tongo ekotana te shilo nanga kino kopesanga komasika ngape lokola Jacob butekoina te kolo nanga kino nalonga etumba oyo tokotana te sokopambolinga ite teremisamo yeyo lisusu lokola Josué teremisamo yeyo moya koleka te soki nanolongisi ngai mwana loboko yo papa sembola loboko yo lokisa mvule yo Jésus de Nazareth lokisa mvule lokola Eli epata mokebetisa mvula nzambe fongola lole yo fongola lole yo Alléluia amen oh sabaote Yesu nde libanga nanga nabatama pona monake mwa Nzambe papa soki nazwi ngolu permettre nga namona ta mokongo na yo wana yo koleka omanga na loboko na yo ya mobali pona monake mono Sabaote yo Sabaote Sabaote yo Amba yude yo Amba yude yo Pananjile yo Pananjile yo Zambi wa mbote yo Alléluia amen Alléluia amen olobaki osanza mbolingaka badefi jusqu'à toi Seigneur toi mon Jésus de Nazareth c'est toi qui me secours Sabaoth lève-toi mon Dieu Alléluia Alléluia Zamba solo pa bomoi nanga Jésus de Nazareth.
Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, à Bizot Kotozane, Maringa Septande. Marina Septande, c'est là, j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Nakasavubu, elle dit que c'est Nakasavubu. Saba Sota na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Pedro Zouaka. Komaka, Pedro Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV. Bonge betie, banana nzambe. Bana notre père, ya mokili mobimba. Groupe théâtral, les bons samaritains. Bande kwa sepse, peo ya kodese. Évangéliste Jean-Paul et Mayata. Oh, boya, boya. Kozali kobengi sabino. Otikala na kote ya kato sangana e. Eponi nango pe eklezia te. Bana notre père, bana CFC, bana Kodef, bana Nzambe nyonso, na yeli bino sango ya sika, sango malamu. Kolo Yesu Masia Nazareth Nzamba solo pe ya bomoi, azana bomoi. Ne ko annoncer bino à cause de la foi 8e édition tokozala awa. Tokozala awa na terrain ya Bouddha et longo na l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres, Muto Simbi Koda Kondima, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Ndenge est prévu, le 1er pe le 2 juillet na Sainte-Thérèse et ezali susu kunate et komi awa na terrain oya Bouddha. Awa na Bouddha, première entrée na njilo kotika opusani muke omona na gauche wana terrain Bouddha bisika à cause de la foi kozala tunanga jour nini. Du 15 au 16 juillet 2023, 8e édition à cause de la foi avec le porteur du Christ, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Awa ekobongwana maternité pona bato bazoluka mabota, ekobongwana ambassade pona bato bazoluka visa, ekobongwana solution pona bato bana ba problème. Yaka boya boya na bengi binoto ya ebele awa terrain oyo ya Bouddha tokobondele longo na mumbu na kolo pe tokomona loboko na Nzambe. Le 15 pe le 16 juillet à partir à 14h ngana oya avant na tongo déjà pona kanga place na ngali buto sala lokola ngai première entrée ka ya njili otunika terrain à Bouddha c'est pour tunité ou avancer ka muke na gauche au mona terrain oyo et sika wapi à cause de la foi que la 8e édition le 15 le 16 juillet à partir à 14h yaka avant to saisir opportunité oyo tokanga Nzambe na temps pe na circonstance Nzamba Mayata akosaka te alobaka ya solo. Le 15 pe le 16 ngana zanga na kozanga te yaka tobondele longo. Asuka Jésus que de Nazareth ya koko kisama loba mosali na ye. Ako
kondima biso primordiale bato babongola nde mitema rendez-vous monene ya kambala moko na mbula oya tosangana po totombola nkolo yesu mangomba nyonso bikolo nyonso tosangana lokola molu moko akostila saka mpona nsimbaki bilaka akostila